Donc les lois Zali, il faut tous se prendre en charge. Donc Togovanda te, pour bateau, en otage. On n'a pas le temps, il y a Kotika Mboka, Namaboko ya Banguna, Oye Bazolinga, pour ce peuple Mubimba en otage. Bonjour. Bon, message tout ça na ngo bisonyo so tout ça unanime pour na toujours le banno vraiment na nomination ou bien entraînement ya ndeko Rosara Malonda. Donc tout le bi non et non et non puisque batu ya Kabila batu ya FCC baza pour préparer, il va préparer des gens donc 2023. Alors que 2023, biso IDPS, toé a pour tout ça la marche, peu importe donc un goubila ou bien des bazo ça tout ça, toko marcher lelo, biso toé awa, totiki bana, totiki basi, donc tout ça plus que déterminé pour tout la qui s'appelle que non opposition na biso. Que baebi alors comme côté donc il y a une présence na biso oyo na siège na biso. OK. A bosani justice. Fatia zui justice. Kabila comme banga bako kangaye. Kabila fuba kangaye. Fuba kangaye ba kangaye. Kabila fuba kangaye. Face à samba na limité na vitel caméra samba na limité. Ba moto na butu na nzela o yeba ka to kanga to ba to lo file akanga le te kanga Kabila komona ki Kabila na ba moto komo le ka 2 3 na ba moto e kira 8 personnes na ba libanais no tambola na bango to tumba yo yeba ka to yebi to tambola na ba libanais na ba moto kosa na biso ezake no batu nyonso ya seni na Rosara Malonda na bato FCC liboka na bango mobimba biso tolingi bango te onyoso bazo profite po bandelisa peuple congolais yango totelemi lelo tomboyi biso toza libre totamboli mpo na mboka na biso ezala kimia lelo tozolakisa bango ke na mboka bino bokozala majorité parlementaire na bino ya assemblée wana biso oyo toza mopepe moko ya makasi mama oyo koya eya toza na bango babeta gasi babeta te toza likamona bango te lelo nde toza bonjour papa toza na siège ya parti IDPS toye lelo toye marche tozokende marche pacifique toboyi Rosara Malonda na bango tondimi tovanda na corona na biso tondimi na biso tomona pasi me mutu akoyela biso ba député bazanga tina toboyi bango aya lisusu atiela biso ba député wana toboyi lelo nanga memi biso na dino voter kuna na parti na nini na bango bako toko dissoudre bango bakendaki 613 kuna corona aki distrait na hôpital a Songolo hôpital o Bibwa corona aki distrait lelo baloba na biso corona toboyi Rosara toboyi yo mwasi na yo soka zoyoka apekisa yo oromema charge elekio na mutu Problème ezali biso peuple congolais to boyina mutu wana soki komo na ko otanga communauté pona yo ka soni pona ko lela po passer lesquels biso makasi ya mibale tozo avertir na ba député nyonso ya FCC que soko balandi kokota makambo ya Congo
bakoluka place kovanda na Congo po tokoboma na bango tokoboma na basi na bango na bana na bango po tokopanza bandaku na bango mboko eza ya bango te eza peuple congolais fo tozala na kimia na kati ya mboka oyo alors totini message na moto atindaka bango ke apekisa bato na ye po tozobanda epa na bango apres toyekoma epa na ye amen. Bonjour mwana mboka. Lelo ezali mokolo wapi peuple congolais comme un seul homme azali koloba non na mayele mabe na bondoki ya groupe d'un individu o bazolinga bazwa pays en otage et rien que pour un intérêt individuel to intérêt personnel na bango o ezali en défaveur ya peuple congolais par rapport na procédure o ezali non respecté o ezali mettre en péril notre démocratie et puis état de droit au bandeko bazali ko privilégié ko préparer déjà très chéri na bango pour na 2023 par rapport ya Ndeko Rosar Malonda comme président ya CENI. Matondo mingi na mbutu no tuni mwana mboka. Il faut yeba ke tozali na régime ya information et non régime ya autorisation. Je crois bien que la police azali censé ya ko respecter ba droit o ya par rapport ya ko protéger peuple congolais na biloko na bango. Pourquoi? Parce que biso IDPS tozali parti non violent o tozali ko revendiquer ezali avenir ya bana mboka ezali avenir ya mboka mobimba parce que ezana ba dongolo misu o bandoko bazana posa ke no mboka na biso ekende liboso te toyebi ke no ba se préparer déjà bazana bato oyo ba pesi bango machette mais biso tokole na lobi ke toyebi déjà que bazana ba machette biso tozali ebele parce que ezali décision ya peuple congolais. Message ezali boye. Peuple congolais ezali déterminé comme un seul homme pour ne koloba non na Ndeko Rosar Malonda. Pour ne koloba non na Rosar Malonda. Il faut respect, il y a processus, c'est le respecter. C'est-à-dire que nous, avant destination animateur, côté à CENI, il faut qu'il y ait d'abord des réformes. Parce que ça n'a pas de loi. Ils ont privé. Peuple congolais n'a pas de droit. Et c'est une loi qui modifiée. Après, nous avons destination animateur, il y a CENI. Matonoming. IDPS viva! IDPS viva! Bakobangi sa toto kobangi sa bango. Tokobanga bango to bango bakobanga biso. IDPS viva! Mutokobangi sa muto azali. Président Félix azali président ya peuple. Biso peuple tozana simona na ye. Ouais, côté le mélange, on est dans Zélé na ye. IDPS viva! Aussi mi peuple congolais, aussi mi Fatibé. Aussi mi Fatibé, aussi mi peuple congolais. Les lobes quoi ka? Fini pour Malonda. Tozokende. réclamer.
mboka oyo atika faci libre mama bokoti makambo mama bokoti tokoti po tomoni ke trop c'est trop eleki makambo nyonso nini yango esilaka te ya manda na ye esili atika faci libre oyo eza UDPS eza UDPS biso tolingi nde tozala kimia Kabila kende twana posa na ye te Kabila mama na biso azali rwandais na votre FCC va disparaître d'ici là. Le peuple est souverain. On souffre ici au Congo à cause du FCC et ses compagnons. Papa, maman, monsieur le président parole. Tolingi Mboka est changé. Kabila. Ndeko memanga ye